Bandeko, mwana mwasi azongisa bana ne mibale ya basi na kisasa po bakangaki bango bandoki na eglise. Lelo oyo akomi na posa bana ne bazonga poto. Mwana mwasi kitoko, bana bota ya kitoko azongisa bango. Lelo akomolinga bazonga poto. Bandeko, oyo eza histoire vraie te mezali bato nga na yebi. Nakoko benge pe siko na telefone na lobi nazobeta histoire na yo. Akosilika, akoloba akosala bongo te. Me si nayebisaki bato oyo nga na yebi, oyo tosololaka to tosolola na bando beta ba histoire na bango tango kaka na moni eza nécessaire. Bango pe bakoko beta ba histoire na nga to bakoko pesa ngo na batu. Eza te bakendeke na histoire na nga na modèle mususu ba change pays ba pesa ngo na Irene Masiandoki abaloli yango susu etikali ngai te. Menga o na kobeta ekozala bango mobimba. Alors bandeko bolandanga, aza peti na nga ya confiance, aza mutu na nga. Bolanda na bino bandeko, boyoka histoire vraie. Bon, histoire vraie te, me makambo solo oyo nga na yebi mutu, na kombo na ye, na nombre bana, na modèle asekaka, na modèle alelaka, pe na yebi na ba pasteur o bakanga bana bandoki, na yebi na bana tango bazonga. Donc na yebi nyonso complet sans que euta soki wapi bazala ba inconni, baza ba koni to. Bolandanga bandeko, mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa bomoni nga na kata train. Na kata train afana banda lisolo na explique bino nanu ndenge nazali awa, naza na kata train nazokende direction Vienne. Train o na mati euti ezokende tina Tchécoslovaquie, nga na okita na Vienne. Na uti na Graz, na mboka moko na province. Alors train oyo ekoleka kote moko ba neige ekozala ya somo, ekoleka bangomba, ekoleka balubwaku. Paysage oyo bokomona eza somo, me bobanga te, train elekaka nango ba train belé. Alors bolanda lisolo. Bandeko, na mboka moko na Europe awa, ndeko mwasi, mwana mwasi kitoko, jeune. Lelo nazoloba na bino, aza na âge Pamela Shekola. Donc akomi na 7 bana. Ndeko mwasi kitoko, mwana mwasi wana tango azalaki
nanu akomi na ndako ya libala sikoyo te mpo sikoyo aza na ndako ya libala. Alors ndeko na biso avant azala na ndako ya libala oyo azala deja mwasi ya libala, abota bana ntango aza nano moke mpo bocomprendre. Ndeko na biso ya mwasi, alors ndeko na biso wana na âge ya 18 ans azalaki deja na bana mibale mpe azali na ndako ya moto abotiaki ye mpo bocomprendre. Donc azalaki mwana moke amemaka deja vie ya marie na bana mibale. Eza te ke abota lokola manike babokole bana na famille, non. Ye penza moto abokolaka na mobali na ye. Alors ndeko na biso ya mwasi wana mwana mwasi kitoko na kosa bino te, aza pe métis. Alors ndeko na biso wana avandaki na kopene ya mokolo pe mokolo koleka ye, mokolo kopena ye pe métis. Mais ba-Congolais, ba-Zaïrois. Alors ndeko na biso wana atekaka biloko nde batekaka ba poisson de mer, ba makayabu, mobali na ye pe akende salaka kaka bamisala bato ya Congo basalaka. Me ye ndeko na biso ye moto alesaka bana wana, ye pe moto abokolaka bango. Même soki akesomba ba poisson de mer na ye na chambre froide akendeke na bana na ye, donc abokolaka bango mpenza. Alors bandeko boyoka lisolo, ndeko na biso wana akana poto te, me lokola azalaki mwana moko kitoko ti siko aza mwasi kitoko, métis, mais métis ya pauvre, en plus métis ya ntsangu, abotama na ntsangu, akolaka na ntsangu, aza mwana ya kote ya Pascal na Kingasani. Alors bandeko, ndeko na biso ya mwasi vie na ye azalaki na barelation, non vie na ye ka ya quartier azalaki na barelation na bato mosusu ya njili, basalaka makambo mingi ya poto, bamesana kosomba makayabu na ye po ezalaka vraiment propre na poisson de mer na ye. Donc biloko kolia ndenge ezalaka kaka bamesana pa na ye kosomba ya trop. Sikoyo mokolo moko boye bavie na ye basala bamakambo mpo bato bakende poto, bazala kotindika bato ya mvwama moko boye azalaka na lemba. Bafamille ya mvwama wana bautaki bazalaki na parti na mboka, mvwama wana soki abengisi moko atindi, donc mvwama wana ntango azala kotinda bandeko ne bazala koyeba te nzoka azala komine bango biloko. Sikoyo ntango ekomi na ndeko moko balingi batinda na poto, aza mwana mwasi, aza métis mpenza te, me aza pembe lokola métis, ye pe autaki mboka. Ntango balingi batinda ye, mbala moko lokola akomaki na Kisasa, na mikolo wana atombe amoureuse, kaka na mikolo wana atombe amoureuse ntango bazo prepare voyage na ye, aye kozwa zemi, me mvwama ayebaki te. Sikoyo ntango basali makambo na ye,
ye mpe azoloba na ye eloko te, azosantila komi na zemi. Sikoyo mvwama ntango alobi bongama, vendredi bakozwa yo okende poto. Po mwana mpe ayebaki ndenge ayi na Congo e na Kinshasa po akende poto. Me na zemi na ndenge awutaki mboka na ndenge atombe amure mutu atie zemi, bango mpe kuna baza bamvwama. Alors mwana wana mwasi alobi akokende ye te mpe ayebisi verite. Mvwama alobi akokende kaka me ye alingi te. Balingi bazongisa na ndako, ayebisi kope wana famille mosusu batiaki ezemi, balobi soki ozongisa na mboka biso tozwi ye. Bavandeli makambo ale mwana wana mwasi na zemi na ye akei na lopangu wana ya bamvwama mosusu. Sikoyo mikanda na ye moye akende su poto eza te. Alors mvwama wana mpe alobi na bato batindi kaka bavie ya petit oyo nalobi ya métis oyo azongisa bana mpona kindoki ntango azoteka nanu makayabu na poisson de mer. Mvwama alobi na bato wana mutu bolingai botindika azwi zemi ya kokende susu te, na futi bino mbongo na bino si bozwaki mikanda wana tikeke nango bongo esa eloko te, po soki arate vol wana lokola eza kotindika na ndenge kope mikanda mpe ebebi. Alors petit oyo atekaka kwanga na poisson de mer na makayabu oyo ya métis, mbala moko bazwili ye boule na bato batindi kaka. Balobi orie mukande mpe totindika fio atekelaka biso bakwanga na makayabu na poisson de mer petit na biso ya confiance. Bango balobi basololi babule bongo. Moko alobi me aza na ndako ya libala, ye alobi eza likambo poto tokoyebisa ye. Bongo akokende wapi? Balobi baprepare na bisika kokoma, bake bayebisi ye. Ntango ayoki yango azoseka azokanisa je, me balobi nozokende na ndenge ya solo, okende mpenza poto na kombo boye na nini boye. Ye alobi liboso oyebisa mobali na nga. Bango balobi awa eza likambo bayebisa mobali no te, koma na poto nsima kuna kokoma mokanda oyebisi mobali na yo. Mwana nga mwasi bon soki bongo boyebisa mama na nga po aza na mama na ye alobi bien na 18 ans aza na bana mibale. Bake bayebisi mama na bango alobi na poto bokotinda mwana nga ata aza na libala na ye, ata awa eza mboka pasi, ata mosala salaka me bokotinde na poto bongo toza na bandeko te. Mwana na nga vraiment poto yango bozoloba esolo apie bino nini bokozwa nini. Makambo elekaki ebele me lokola eza kaka poto bandimi balobi na mama mwana komitungisa no te soki akomi akotindelo foto cassette. Ntango wana ezalaki cassette audio olobi makambo na bafoto na lettre omona pa yazokende pa bandeko na biso moko basala makambo. Mwana wana mwasi akenda kotika bana pa mama na ye, mbala moko aya poto. Mobali aluka mwasi boye bayaya ya fi wana mama wana bango ayebisi bango pe ntango mwana saki poto. Ba grand frère basepeli balobi poto efungwami, nzela efungwami. Bango kutu badiskitaki te, balobi kutu te. Petite sœur na bango abungi, encore petite sœur na bango ye moko métis sa famille, ye moko
ye moko mwasi akitoka makasi bongo. Alors ba grand frère bamonaki vraiment akei kaka na mboka oyo esengeli akende ya ba métis. En tout cas mama na bango zemi wana zwa po abota métis basepela baza mpe na papa te. Alors mwana mwasi akoma na poto foto na baletre mpe ekende na cassette. Mobali kuna alela, famille esepela, mwana mwasi mpe akoma na poto atindeli mpe mobali ne bilamba na mobali azolela me atindeli ye kaka na mikolo wana. Nayebi te soki ezalaki bapiaki ye po akalme wana nayebi te. Alors bandeko bolanda sikoyo ndenge ezali tokomi na bana likambo bandoki. Mwana mwasi wana ntango akomi na poto bokanisa métis, mwana mwasi kitoko 18 ans. Alors nga mpe ntango wana naza moke na poto nakomi yoka mwana moko mwasi aye kotoyo, mwana moko mwasi aye nakipaka na nga te ekoleka 6 mois. Après 6 mois na yoka oyebi mwana oyo mwasi tobetelaki yo lisolo, mwana ngo mobulu ya mibali awa nakipaka te. Tokokoma ba 8 mois ba 9 mois balobi oyebi mwana mwasi wana aza mwana moko kitoko azalaka na bana mibale. Ngalobi na 18 ans na kitoko balobi me ondima ta bota. Alataka bajipe ya mikuse bakupe ya mikuse libumu libanda me balobaka bota. Biso mpe tozodute tondimi ta bota. Aza mpenza mwana moke sikoyo akomi na ba 19 ans me soki otali ye okanisa azaka na 17 ans. Mwana moke vraiment maza kitoko moko kosakana te. Nga mpe nayokaka na ngaka sikoyo mokolo moko nake nakoti na ndako moko nakendaki visite, nzoka mwana ngo mwasi ye mpe azalaki wana. Alors ntango nga na sololi na bato ya ndako toseki tobimi tomeli, nsima nango nga na bon nga nakei natala mwana ngo mpa mwasi alobi ye mpe akei. Bango balobi vanda nanu awa lelo ya presa nini abi te nga mpe nakinanga. Alors nga nabimi donc tobimi presque nzela moko nga sikoyo nazokende mpo nakota na voiture natala ye mpe ye wana alobi na nga likambo makambo alobaki moye nayebisa bino eza te, eza nango likambo amuru te, ezaka likambo neti bato boyebana kala me toyebani te. Alalobi na nga awa tosololi pa siko likambo yango tosololaki esengeli tokota na zoso na 3 jours. Na 3 jours nakei pa yaza kovanda po bazali susu mwa bato nakoma antuka bayambinga onderenga na famille wana toyebana. Nga mpe na mwana ngo tokomi neti yaya na leki po nga mpe na mwana moke ye mpe aza jeune. Donc nga naza jeune ye aza mwana moke po bocomprendre bien. Na bando oyeba sikoyo makambo na ye na bando solola makambo ne oyo nayokaka mpo nakendaki ne direct naloba mwa moke. Alobi na nga wi eza bongo. Na suki wana mpe te nayebisi ye balobi bando ya osali mbula boye. Alobi na nga wi eza bongo. Obota wi eza bongo. Nakoti na oya somo nalobi balobi bando ya ochanze mibali na ndenge osakana te. Alobi na nga wana nde eza bongo te. Ngabi na ndenge nini? Alobi no mibali
oyo bango batangi baza moke na bimina ebele koleka wana. Antuka bandeko makambo na oloba na bino aloba na nga na monoko ne moko alobi na nga abima na ebele koloba oyo bakongole bazoloba. Nga lobi ozobanga te nde baomono abia obanga te soki pa obakisa eza nzoto na ye moko. Alors bandeko sikoyo ndeko mwasi na mesani na ye tokoma kokutana tosololaka antuka akoma penza pire petite sœur na nga tokoma penza ba pire harmonie. Alors sikoyo na ntango nakomo kutane bato mpe bakomo yeba bato bamoni mpe batienga mpe na liste ya mibali na ye. Nsima nango bato batiaki na liste bakende tongaka pa mosusu. Alors bisika batongaka bato wana bazoyebisa nga mwana mwasi oyo na kitoko boye métis. Nsima nango mibali ebele oyo fo azala kaka ndoki aza deja soki aza ndoki te baloka ye moko na ndenge akosakana te. Donc bandeko mokili ebanda kokanga mwana mwasi wana ndoki, surtout bato basambelaka baza kokange ndoki na bato ya eglize oyo bisika ntango bana nde bayaki oyo bakangaki bana nde bandoki mpo bazongisa bango na Congo. Bango mpe na epoke wana baza kokalifie deja ndoki sanke baloba na ye. Ngai baza koyebisa ngai bamambre kaka ya eglize te na bapaster baza koyebisa nga mwana wana fo aza na milimo mabe mpo azwaka mibali bongo na kitoko bongo aza penza kitoko makasi apart kozala métis aza penza kitoko. Alors bandeko boyoka bien mwana wana sikoyo nasali mwa mikolo namonaki lisusu te. Mbala moko nayoka akomi na mobali moko balingani bakomova na ndako moko. Kala te aye kobota na mobali wana. Ntango bakomova na ndako moko na mobali wana aye kobota azwi mpe mokanda. Orke na poto awa adeklaraki mpe bana na ye. Ntango azwi mokanda mpo mobali oyo atie na ndako o babalani penza na muru. Mobali yango aza Zaïrois Congolais mais aza pe na nationalité. Mobali yango aza pe na bapara na ye na poto mwana poto. Alors ye pe awumelaki te azwi mokanda lokola deklara bana baye na mwana oyo aboti na garçon wana akomi sikoyo na ba 20 ans so ba 21 aboti na garçon wana akomi na bana misatu mibale wana baye. Bandeko lisolango eye mobulu awa bolanda bien mwana mwasi ya métis ya kitoko ya kosakana te aleki basi nyonso eglise na bamama paster. Ntango azosala mobulu baza kobenge ndoki bazoloba kobela na milimo mabe nyonso ya mabe babanda kotya ye batangele banombre ya mibali ya kosakana te. Sikoyo ntango akomi na ndako ya libala akomi kalme aboti aza fidèle abengisi bana na ye akomi kokende eglize eloko asala te akomosambela kaka na eglize wana. Bato oyo mpe bafinga ye ndoki bakritika ye mwasi mibali ebele bakomozwa ye sikoyo ser moko parfaite. C'est normal mpo mpe achange akomi bien. Mais likambo ya pasi ezali sikoyo bana na ye orie bakanga ta moko me mibale oyo bayaki
bakangi bango bandoki. Bana baye mikanda na bango pe bimi, bana babandi pe l'école, bakangi bango bandoki. Bandeko, nayebi ndenge salama te place wana. Tango bakangaki ndoki nayebi. Po na kata ba église wana, nalobi na bino na solo wana ba pasteur. Po ba pasteur ndenge batongaka nayebi te ndenge ni bokene salaka ba confession kuna. Pasteur atongaka deja moninga ne pasteur. Ba secret ba oto sala na prière nga deja ba betelanga. Bongo ndenge tonga mwana mwasi wana. Alors bandeko, na yoka na ndima te. Na kipa te po mwana batu, mwepe na benge na tune eza te. Po nandakwa libala naza bien. Mwana mwasi batu, comportement bien fidèle. Mwana mwasi batu, harmonie familiale. Mobali pabalaki, un bon travailleur. Bogar, ndakwa kitoko, voiture vanda. En tout cas bandeko, nga kutu mwena benge zate, parce que naboyi mobali wana azala jena po ayoka pe na sango, nga pe na bima na mwasi na ye. Alors bandeko, nazokaka lisolo na musika. Mais eloko nayebaki mwana wana mwasi na caractère oyo azanango asiportaka makambo nyonso. Donc nayebaki mwana wana mwasi jamais au ndima bana ne babandoki. Wana na ndimaki te. Na surtout na imaginaki kutu te ako ndima bana ne bazonga na Congo. Bandeko likamba ko kamwa. Après ba quelques années na yoka. Oh bana ya métis na yo wana bazonga. Nga bazonga na Congo, nga bake voyage. Bazoka te baza teti, oh no, na likambaki ndoki, oh wano yoka. Mama na bango a décidé azongisa bango na Congo. Bandeko, mai na makila, ebakisaki makinga na nzoto. Mai epakisa minga na makila, posa na kende luka ye, na beta ye, na beta na mobali na ye, na buka biloko na bango ndako. Me nakangi motema na tiki. Nalobi soki muta obeta, fo na beta nde ba pasteur. Me ba pasteur ango pe lokwa bazako dondwa. Okuta na bango wapi. Loboke nde kuta na bango. Pa bandeko muswa basi ya bachami tu bakata. Alors bandeko, lelo oyo nga papa robo nazoloba na bino, mwana mwasa métis akomi na bana misatu. Bana nepe mibale wana ya basi banda bazonga Congo, bakolaka na bango bien, balia mutu te, bata Congo o bayambaki bango pona kindoki, balia ata mutu moko te, bata Congo o bayambaki bango po bazongisa bango na kindoki, batretaka bana bien, bana pe batretaka barespectaka bato babokolaka bango, ba mama na papa. Lelo oyo ndeko mwasi, après avoir tant eleki ebele, po bandeko modèle na loba na bino, bokanisa te banango baza mike. Basi bakoma ba majere na âge mama na bango azalaki nango. Nalobi na bino bien, mwana mwasi yango aza lelo na âge ya Pamela Shekola. Masolo nazobetela bino ya 18 ans tina 21 ans. Bokanisa sikoyo. Soki yaza na âge ya Pamela Shekola, bana ne baza na âge nani? Âge yazalaki nango. Alors bana ne bakoma ba jeune fille ya kitoko, ba métisse lisusu, mayele. Lelo akoma ko regrette alingi baya na poto. Aza na mbongo, aza na nationalité,
aza na bana misato mosusu abo te kitoko. Me bana moyeba ya eza susu te. Etanke bana si bazwaki mikanda bazalaki na poto awa. Me lelo awa na poto ekomeli bango likambo. Nayebi te na mboka wana soki eloko nini ezopekisa siko bana wana baya susu nayebi te. Po mboka ngo ngai pe antuka soki nakie kuna nakutana na susu na ndeko mwasi te banda kala. Ata naleki kote bango bazalaka, ata nayoki lisolo nakutanaka te. Me ba paster oyoyo bakanga bana ne bandoki wana ti lelo tokutanaka na moko na bango. Ata par hasard tokutanaka tosololaka. Bakoma kotia foti na moto mosusu. Ba misusu o zela un jour na koyebi biso soki ezalaki ndenge nini. Donc bazwa vertige. Lelo ba paster bakola bango moko kuna bana na bango ba position kilibi. Ndeko mwasi kitoko ti lelo aza kitoko poka aza métis te parce que aza na beauté penza ya kobotama. Bakisa pemba métis, bakisa mwana moka métis, ayeba kokalinga poisson de mer na makayabu, ayeba mumbongo. Donc tango aza koteka biloko na balabala, aza koteka nzoto te, aza koteka penza poisson de mer na makayabu. Ayekola mumbongo banda na 6 ans. Bokanisa bino moko na ba age na ba quartier na ba sous région eti ya Tchangu. Bana bayekola koteka biloko ya famille batie wana na ba age 5 ans. Ozomona penza mwana ndenge mama alobi asala akosala pe bongo. Osombi nguba atieli yo. Se balobi ke matabisi tango ocha balola boye me kozwe ebele te zwaka 3 mbuma. Omona penza mwana 5 atieli yo kopa nguba pa vitesse tango balola loboko atia matabisi yo kanisa atie ebele. Soko lobi na fungula loboko ofungula pete. Na 5 mwana sa maîtrisa commerce. Siko botala koma na 15 ans. Est-ce que mwana wana aozala commerçante? Aozala somo bandeko. Nga moko papa robo, grande sœur nanga, asali 40 ans ou bien plus ya oteka mikate. Ayekolango etanke mineur. Abali, aboti, akabwana mobali. Abokoli 5 bana na ye, basili sepe ba classe, kaka na koteka mikate. Farine mata, ekita. Kofuta classe, ba minerval. Nyonso kaka mikate. Memi awa na poto soka bengi, soko tuni olingi batindelo nini, kaka lobaka frites, mbonga mafuta, donc nano asenga $200 te. Même $100, bien sûr si natindele 200, masenga kaka ba $50. Siko nga natunaka, mais comment grande sœur asenga kaka ba $50? Plus de 40 ans. Azape mutambongo te, ma koma na bana ebele. Donc parce que ayebi mumbongo, $50 ayebi soka obakisa nini, soka obotole combien. Ayebi ke $50 soka zulelo, na 2 jours e obotele 100, na 100 yango, azui 30 asombilo wa olia, 20 abombi, parce que farine koko matatu eloko boy. Donc ayebi makambo ebele. Ndenge mwana oya mwasi ya métis kitoko akola na mayele kimombongo abota bana ne avant na poto mibali balangwa na ba pasteur wana bakangaki bana ne bandoki bango pe balangwa pona yebi ndenge na bana oswa na bango. Mais eloko moko nde misusu bayokela ekanda to ebele po bakoka kobima na ete bandeko bokanisa
mwana mwasi kitoko ya métis kitoko koleka basi église nyonso sikoyo azolinga mibali ya ndenge na ndenge mibali yango sikoyo bato mosusu pe boleki mibali wana kitoko boleki bango na mbongo boleki bango na nyonso me boso kamwa bino azokipe bino te bandeko esalaka bango pasi ya kosakana te nayebi yango mpo naza kotala ndenge banda kotonga epai na nga ozomona o modele bazotonga bazomela soyi mpe bamela mpenza soyi mpo mwana wana bon nga na bima na nga na ye te me sukali fo azala mpenza sukali elengi fo azala mpenza elengi mayele fo azala mpenza mayele masala buzoba oyo ti lelo na ndimaka te azongisa bana nde mibale na Congo mpo na kindoki bandeko lelo oyo esali bambula ebele au moins 20 ans 20 quelque te 20 te bana nde bakomi na 21 ans ubani bon bandeko ewumeli kaka ndenge ewumeli boye en tout cas soki nakanisi yango kaka ntina mokola lelo nandimaka te acte wana sala nga na ye mpe tomonana vraiment susu te bon tokomonana na biso me tolekani ubien nga namoni ye te ubien namoni ye me nayebi teke ye mpo nalobi na bino aza na kitoko eleka lokola aza na kitoko eleka nga basi ya kitoko eleka natalaka bango vraiment te soki natali natiaka toujours elongi na se mpo na boyo ozotala ye mpo oluli ye mpo na boyi ozotala ye okoka mwasi ya boyi tout d'abord akolingani kutu yo te mpo na boyi ozotala ye Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.